Zola na mabere mula mobimba. Pas kolela conteneur ozo vana kolela matadi kuna. O batini bana bitiki. Nani atindi? Na bato ba yuko motema mawani kele na bibiri, na ba journal, atali boye abenga mama. Na yoki passe na motema penza. Na kolia bana boye. 300,000 na bana bengo soka bola. Na koki kotina bidon kote nde ya o ya bango. Na ndimaki merci papa. Papa wana bongisi biloko na conteneur atie badoso mama sango mama tera amoni ninge bana bana musina etoko tsaki passe ta kanisi ninge la loza kiseke na kelepe hôpital musina mwana musika mama bana misado bona kokate et surtout butu ba air tardif butu ya ba minuit mwana ka mo ete kuna mwana ausala kiza malaria ya mwana tsenga na mwa motuka na kati kuna ya conteneur wana pote esunga kangai bongo banango yaki na beti ba pote pa nyoso solution ezati. Solution ezati papa. Nde siko nde nazana pasi nde nazoloba po nazana partenaire moko te ata gouverneur na mona fondation nyankela lotika biloko bo biso taka na télévision bana ba olela kaka. Donc taka o papa Eric Mandala to tikelo to biso to taka kaka o gouverneur de la ville to taka na télévision. Ya mwana to zolela. Awa na kati orphelinat oza combien de bana baza combien? Nazana une quarantaine d'enfants. OK. So na kamata na zwaka na famille d'accueil. Ba yaka o to tsaka ngwana nini to ko bana ba 70 têtes. Oh, c'est énorme ça. Enfant de la maison de l'espoir. Innocent, innocent, innocent et jeté. Ma vie au quotidien était semblable à un chien errant. Mutambulampimpa. Mutambulampimpa. J'avais comme l'impression que l'épée de Damoclès était suspendue sur ma tête. Mais Dieu est grand. Il est vraiment grand. Je risquais même d'être enrôlé dans un groupe de colonnaires nommé Mbeli Mbeli. Mbeli Mbeli, Sakalina, Katio, Yo, Keba. Ne me commandez pas avant de m'avoir écouté. Mais arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Talasima Zongamot. Boye penza, gouvernement bengi ngai. Non qu'on ait bakité, tina benga ngai. La monique invitation batinina accompagné des personnes derrière cimetière à Gombe. Il y a une siècle là-bas. Na kubiwana basimo de circonstances, une grande surprise bazuta na komo ya. Il y a eu dans la salle une maman qui s'appelle Maman Marie Vouvou qui s'est lancée à encadrer les enfants dans son domicile propre. Que vous, le gouvernement, vous êtes ici, vous allez soutenir. OK. Qu'elle se tienne debout, qu'on l'applaudisse. Nana terni boye. Na tala makonjambo kapenza na global a penza to biko bana wana ezwami. Mais banda wana tidelo. Nakani bakonja mboko bazaki wana na kosete bakomote. Bango ba suko bakolanda bililo bayebike Mandala. Ina lo baba bela tu. Premier ministre Son Excellence Samba Lukonde. Papa Samba Lukonde. Le chef du gouvernement. Ah, le chef du gouvernement babengi yo. Mes respects. Papa, quand maman a soulé la maman qui fait 65 ans, a olé là. Puis comme ça contenir wana pena ko wana zo malo so mo farine. Mo babilo ka bikoso no. Ah, tout ça pena ba tunsu batambola te ha. Cameraman idenga. Batambola ka. Jeune fizo mona kolika awa mais ma colonie tambola te. Ndi malobi na kati ya conteneur wana chaise roulante ezali la béquipe ezali wana. Wana banda ba gymnastique wana ko tamba na kata na classe ya ko yekola ana yo. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois dans cet élément. Comme vous le savez bien, nous sommes toujours là au Forum Moulin pour vous servir à temps réel. Comme vous le savez bien, c'est mon devoir de faire ce travail pour vous et je sais bien que vous êtes toujours là pour nous suivre. À tout moment, lorsque je passe devant vos écrans, c'est pour vous apporter des invités, des choses que vous aimez dans notre pays. Mais aujourd'hui, j'ai un regret parce que ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, Maman Marie Vouvou. À Beninga, je suis un punga, les lots vraiment tika misala nyo soza nango kita kotoyo. Na maman likambuni, à lui kita kotoyo. Nous avons le komoko izo leli sangai. Et aux angi sanga pungi. Na maman likambuni. À boy ko yusanga na téléphone. Il y en a qui étaient sur place. Ah, comme vous l'avez remarqué, je suis dans la commune d'Inchili, quartier 5, avenue Mikao. Nous avons un orphelinat maison de l'espoir. Na ebiti.
pas si haut maman azana ona mutema eza pas si nini. Au cours de cette émission, nous allons découvrir ensemble avec vous. Il y a des numéros qui sont affichés sur le bas de l'écran. Appelez-nous à travers ces numéros. Nous sommes là pour collaborer avec vous. Vos promotions, je n'oublierai pas de remercier mon boss Pierre Elvis Bonzac, Nakatia France. Nous allons découvrir ensemble avec vous ce qui va se passer ici. Pourquoi est-ce que maman t'a battu? Alors je vais devoir saluer déjà maman. Maman Marie Vouvou. Maman Boli. Obangisinga mama na tongo appel ya mbalakata ozolela toye awa place au Bekibiso. Je viens de découvrir que vous avez un orphelinat oyo ozo ko héberger bana awa maison de l'espoir, mais avant de côté un problème au Bengelingai yebisanga na mona na porte wana maison de l'espoir, et j'ai trouvé beaucoup des enfants ici. Je ne sais pas ozo héberger bana idée wana et utaki wapi, et puis s'il y a aussi une présentation où on a azangi ko présenter yo ba yimbo ko azotala demande simingi papa journaliste na motuno tuningai ndengela bengisio mbangu okay la likambo zone de sangambula mobimba tango koti omoni bana belebele omoni pe comment na libanda bakomi orphelinat maison de l'espoir depuis 1993 jusqu'à ce jour. Ça fait déjà 30 ans, papa. Comme la bien yo penza na ulila na bana penza kuna likambo ya container. Ole vandi kuna na kwa ya na biso ya matadi kuna. Na linga ki avance koto koma wana ba imboko wala na biso ba yebi ki ba orphelina e koma ebele na mboka na biso. Ya mibi pe koma ebele. Ba yebi ke muto sa ka orphelina bwe po to mama tango ba koya ba kopesa mo a bénéficier asa api musala morote. Asa pe na bana pete. Mais ce qu'on a nkaka o bisa biso ki c'était à partir de quel moment on a initiative, idée, il y a des gens qui t'ont poussé à faire cette œuvre ou bien il y a une merci nini na ute kolobake ibosu ne ko desa ka bana ko da banzala on est en 1983 on a trivé na muka bana zo de mama nzala na bani ko lamba bango chaque dimanche na bango pondu to moi fezali na mi pa na mo sali pe na kata ya compagnie na sedeki kulambira kabango kulesa kabango mena nona twande na initiative ya kutalo bazana barabara wala na barabara ba wenze ba nini na bandaka na gambera balobi kutu mama ba pesi mbongo to nini ela kintasho na ngaite ko ka mutema mawa bana bazo tana barabara na basea mesa donc na sisa na musana kukuta bango bazo senga bambongo senga pasi kuma ko lokota siko parce que nzambe yemo ko atuna kingai mutali mama mani galoba ko lokota bango titi ndete gouvernement ko yeba ngai c'est que tant on sait bablo qu'on se dit ba moyen oui ba tant on zo lokota boye moi ba moyen na yaki na ngona lwa ki musala tibit comme ça OK mama mbongo ba pesa kingai wana et des comptes final ko ko sombi ma belé pour na bana na na so baté bana una ngakutu ba bakati bakasi bakati bakasi na zo ba boye penza o ba yebinga ba zo ba ya solo mais on dit ko ça bana o iba ba parana bango te on a yebi ba parana bango te ba tra handicapé ba zala tila bata mabomba pe na lokota na zemi boya boti pe mwana pe na lakisi gouvernement ta mwana mutali kuma ye aboti ba luri ye pe ba bango mo ba dieu ba ko berger pe c'est na libota mo de musalo na usala maintenant na ba gouvernement passé pour tout le eloko moko est touché ngai olobi que au comment qui peut un niveau kutana ba gouvernement ikambo wana kuna lobaka benza ikamo ezaki ndoto to kumabu ezaki ndoto te boye penza gouvernement bengi ngai na kuna eba kite tina benga ngai na moni ke invitation ba tinninga accompagner des personnes derrière cimetière à Gombe il y a une siècle là-bas na kobi wana ba simo de circonstances une grande surprise bazotanga kombo ya il y a dans la salle une maman qui s'appelle Maman Marie Vouvou qui s'est lancée à encadrer les enfants dans son domicile propre. Que vous, le gouvernement, vous êtes ici, vous allez soutenir. Qu'elle se tienne debout, qu'on l'applaudisse. Nana tellement boye. Natala makonja mboka penza na baba na penza to biko bana wana ezwami. Mais banda wana tidelo. Nakani bakonja mboko bazaki wana na kosite bakombote bango ba suko bakolanda bililo bayebike ngana za aka wana baba za
Mais ça les l'autre côté. Ça les l'autre mon côté dans mon attaque savoir y a quitté ne pas ce qu'on a tombé dans la place. Bah reconnaître que ben fort on a eu mais ça les l'autre côté. Tu n'es pas musu ba la qui non on va construire des écoles pour cette maman pour ses enfants l'hôpital agriculture et élevage. Bah ça c'est l'autre mon côté. Ata ba connaître ko kushon na mikanda na za mikanda be ba koma kipe. Mais tu ne le ba répondre te. Voilà bana oyo ba mineur. On va kene na makala ba kene makala te. Ba zo transiter bango wapi na maison de l'espoir. Poti jijima na bango ko salama. Na moko na ko zo bango ansiaje na kolia na kolana bango timo ko la jijima na bango. O bazana esika ko kende te ba otika la kaka na kati ya oferina. Mais na zo elo côté. Na zo ozoloba que banda obandi musala oti lelo pratiquement 30 ans. 30 siko yo komi kokola yo ndi mutu ande kozwa swe na bango siko komi kokola avenir na ya bana oyo kozala ndenge osala kana ndenge nini pendant 30 ans na nyonso wana ya combien de promotions oyo esileki awa et puis tongo zokola osora bana kozala ndenge merci pour la motuna na yowana o les 6e promotion. OK. Ba tata musuna nzela kuna mama musuna yebaka bango te. Yo ndo bokoli bango. Na bokoli bango. Bebe on a zoka liboso na armée du Sali. Akome na 30 ans. Na kutoze na bosa na ngai makambona yaka mukomusu mama ayiko yambanga mama ngam tozoka na o mena vula o 30 nzamba zo alukumu bana mususu basali menizeri kaka na mawanza mena badon bosco basali masoneri bangwana nde bomoni bidiri bana amwa wana bali basali wana bana ba kwa kumusala wana. OK. Mais siko nde nazana pasi nina soloba po nazana partenaire moko te ata gouverneur na mona fondation nyankela lotika biloko bo biso taka na télévision bana ba olela kaka donc taka o papa Eric Mandala to tikelo to biso to taka kaka o gouverneur de la ville to taka na télévision ya mwana to solela awa na kati orphelinat oza combien de bana baza combien nazana une quarantaine d'enfants. OK. So na kamata na una na famille d'accueil ba yaka o to tsaka mwana ni donc mana ba 70 quelque. Oh, c'est énorme ça. 70. Na ba moyen miki ozwa. Na moyen miki na zo. Bali ya ndenge ni. Donc ko na bango ba bisa matia maya lobo on ba kawana bokota ni na kukabola bana ngeta bazwa ka ndenge na po ba dekisana ka tela mosopo. OK. Donc a bongo nde bana bazo kola. Et maintenant si to kota na likambo yo bengela kingai. Ndi no tolo ba awa ki eza likambo ibangisa kingai. Maman zo la weneni. Ana problème ni. Ya ona komi awa na yeba sikoyo problème oyo ezo sengisa yo pongi eza vraiment ni. Merci papa journaliste. Likamonga na zola na mabere mula mobimba. Pas kolela conteneur oyo zo vana kolela matadi kuna. O batini bana bitiki nani atindi na bato ba yuko motema mawani kile na bibiri na ba journal atali boye abenga mama na yoki passe na motema penza na kolia bana boye toi ça kombi na bana be so kabola na koki kotina biloko tende ya o ya bango na ndimaki merci papa wana bongo si biloko na conteneur atie ba loso mama sango mama tera amoni bana bana musina etoko tsaki passe père kanisi ningi la loso akise ke pe hôpital musina mwana musika mama bana misado bona kokate et surtout au butu ba interdit butu ya ba minuit mwana kaka mo ete kuna mwana ausala kiza malaria ya mwana tsenga na mwa motuka na kati kuna ya conteneur wana pote esunga kangai bongo banango yaki na beti ba pote pa inyoso solution ezate. Solution ezate papa. Ningo mwenye na otoka boy. Émotion na ngana na mkaya ngwana. Siko yo lobi ki obeti ba porte place nyonso solution ezate. Siko na moment oyo nani siko ko solution. Na osenga na bato motema malamu logo bazola na ngai te. Po balobi nzamba lobi ba baro ba yari. Paris bazali ba bilede bazana mboko no mari ozolera nini. Balobi demander on vous donnera. Celui qui souffre à la compassion de son ami. Et ça, c'est la vraie religion. Puis les santages, elle va à notre Dieu pour aussi s'assister. Une assistance, ndeko. Abedachou, Eric Mandala. Tout le monde a Abedachou. Alors, quand on a moko na mboka, pourquoi adiembela ki na mutuka. Oh, azala ba parents na ye, bazali, mais asungiye. Sko bano baza awa baza na ba parents. Boni ko sunga te. Ya solo penza papa Eric Mandala ina ulu baba bela chu premier ministre son excellence Samba Lukonde papa Samba Lukonde le chef du gouvernement le chef du gouvernement ba bengi yo mes respects papa ika maman asolela maman que fait 65 ans aolela
Pour les camuka contenir, on a appelé pour un malos, moi farine, moi babilo kabigo sono. Ah, tout ça fait n'abat, tu ne pas tambour la terre. Caméraman il dingue. J'ai fait mon acoli kaka awa, mais ma colonie tambour la terre. Ni malobi na kati ya conteneur wana chaise roulante ezali la béquipe ezali wana bana bazimla siki wana kotamba na kata na classe ya koyekola ana yo yango na ko senga papa Eric Mandala papa ça m'a comme référence mais respect maman Amida Chature maman Amida no kaka na lo yembo papa funga bana o mama funga bana o to ko tele na biso na yebi ki makoki ezali moteme tout sami maman Denise Bazali vraiment maman bana ekolo tolebi na miso to beti ki de rame pour vous sunga biso longwa na boyi na yo kande ba te vente publique na boyi na ba na yo kande na yo ko yanga mama na yo donc so pe roumeli ba tiaka vente publique ba tiaka vente publique ça fait déjà combien de temps une année ngo ezoko bato mawal kwa bino bato vraiment misolo nzamba pesi makoki bosunga ngai ebima pamda nzamba ko pambola bino mama première dame nzamba ko pambola 20 na pesi bino déjà merci. Voilà toujours c'est quand bat ou emité malamu ndé mawit koloba awa que na Jacques chapitre 1 verset 27 religion pure et sans tâche consiste à soutenir les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. C'est-à-dire lelo oyo batu baza o basungaka ba musicien batu baza déjà bambongo ezana batu basungaka batu moko epoka yembeli asungi na miso batu mais tala ba veuve tala ba orphelin o baza awa maman veuve maman Marie c'est une veuve oyo mbongo na ye akoki osomba talo pangu akosa makambo na ye belé mais atie yango pona bana oyo ayebi baboti na bango te bana oyo soi-disant bandoki oyo babwakisa na ba famille na bango ya lobi nzambe azali nzambe andimaka biso to bato mabe ndenge nga ko bwakisa bano andima yango azwa bango atia bango isika moko abokola bango na ba propre effort na ye na bato mki basungaka ye nde azo évoluer na bana oyo to yebi biso no so que gratuité eza na primaire mais na humanité secondaire ezati eza na bano bazokola bakomona ba niveau secondaire ba niveau humanitaire maintenant bakotanga lisusu ndenge nini bakotanga ndenge yango topesa nano mokonzi mboka merci longonia na gratuité nanu ya enseignement parce que esungi pe maman atina misusu sans kofuta pe minerval yango tozosenga merci na mokonzi mboka et makambo et continuer papa mokonzi mboka azotala biso cet orphelinat a fait pratiquement 30 ans oyo ezo exister na ba pasi na ba sueur ils ont continué à persister. Il y a un conteneur oyo, ils ont un matadi wana, ils ont un biloko oyo, bâti pour un orphelin. Ils ont un béquille na kati, ils ont un chaise roulante, ils ont un biloko ya kolia oyo, ce qui est comme lelo awa bana bako fêter malamu. Tout ça en décembre. Maman Moutou, il n'y a pas souka. Maman Yoki qui kuna bazolinga batek conteneur na vente publique. Yango souki si maman Moutema. Azomo atendenga kobana, nenga kosala. Abed Ashur ozawapi. Papa Eric Mandala ozawapi. Les chefs du gouvernement Sama Lukonde ozawapi. Tala mabele malamu isika ko lona yango yo. Balobi tango ozo pesa mobola ozo defisa pa ya nzambe. Tango ozo pesa mobola ozo defisa pa ya nzambe. Yeba siko soko defisa pa ya nzambe. Jo nzamba ko futa yo. Aosala ndeni. Na bile to moni mona mwasi mo tabita. Dorcas assez quoi likolo ya misala malamu parce que abande ko tongela ba veuve bilamba zo soutenir ba veuve mais mon kolo akofo ba lela nzamba se kuisaye. Et batu nyonso bozolanda biso bato bakokota na pasi ya maman Marie Vuvu nzambe akomisa ngoloka batabita soki bakufi bakosekwa soki misala bango kufi bakosekwa soki ba promotion bango kufi bakosekwa gouvernement zo changer to ki na maponami bato bakoya wana ezana bato misusu o nzamba kota bolamu na bango awalinga balongwa te bako continuer kaka amen bakokweya pete voilà une bonne terre oya kolona yangoyo to senga na bino nyonso mama Amida Chature to senga na yo okota likambo yo Jérémy Moukuba les jeunes boss de Londres nabi ko sunga rabato Guy Basket sunga rabato professeur Taylor Lubanga numéro 821 na Funda Mobimba choix utile ozawana tala maman Marie yo alors maman nazo monope na bana ozo melisa bibero nazo bate na bana mikeboe bazo uta wapi kaka ni yo tuninga papa bazo uta kaka pa na gouvernement ko kana fait sociale abwaki mwana atindie mbara moko na hôpital mama akufi
batindi mama Maria kozwa mwana ngo moni boye soko milike sili oyoka ninga kokanga nde bana tozo swa bamusu bakotinda na timela pour enfant ina so délégué bana oyo ozo mona ba bébé ba vone to mo pe papa za mpanzi na yo to yebite papa azanani to yebite à se présenter to ko cette émission boyete to yeba papa so azanani bon ngai ya liboso nano naza ya moto ya ifana bana makambo nzambe mo simana kende ya mbola matadi naza révérend pasteur Willy Prosper Kalala Freeman nazali assistant social na la division provinciale des affaires sociales de Kinshasa naza détaché na commune ya Njili mais na accompagnaka maison de l'espoir comme conseiller il y a maman présidente Marie Voukiami en matière sociale et juridique pour que atangwate na l'état naza pe encadrer ya bana nesika o. OK et maintenant malobani ko bakisa par rapport à situation maman bengi biso ngai nano na remercier liboso bino merci pour musala bozo ça les appuis social. OK donc ce que maman azanga ki beki bino bokomi ba beki na ye c'est que botel émissier mais ils ont la vitesse supersonique. OK ils ont la vitesse koleka mutuka koleka na avion. Donc la monique est collée la maman et commis na sommet et atteindre peu objectif. Na musala o salami lelo o yo na montage na transmission na pont au boche entre maman na monde mobimba. OK. Ba o nyonso batambongo ba congolais batana mbongo ebele ba beda chou bozolo ba son excellence Samadou Konde fondation Denis Nyakero baza ebele nazo senga ke basunga mama oyo yango bakosunga pe l'état basungi na nzambe na bino pe obino déjà bosali bosungi déjà. OK yango bino déjà bo pa mo minenge bozali ya amen oyo bo tiepon na bike bo tiepon entre maman na le monde entier pour na bike ko circuler même na Washington et comme na Paris na Londres na Tokyo ata na Bundes makambo yo koma bino pe boko tombwama après séquence. Merci beaucoup. Maman malobani na suka parce que tokomi na suka. Na pesi merci mingi mana papa na ngai na likolo na lola oya pesa opportunité ya kokutana na bino bai ba journaliste pona koyoka ma passion na zanango nzamba kumisama na ba so balandi vraiment na jana bileli na yebi ke mitema na tout sami et tout tempo la passe à maman oyo kolela biloka ba orphelin kanga mimbo ya mobimba ya solo nzamba lobaka c'est un pays riche. J'ai mis tout dans les années de dingue afin que mes enfants se réjouissent. J'ai mis les diamants les or dans des sols, ce sont des richesses sous-sol. Vraiment nzamba na lobaka kanga ngona wa kesengo ya ngona bilo bato bolandi nzamba pambola bino nzamba mona bino parce que ba bilo samba solo ezali ko sunga bana be ticket de nzamba ko élever bino la mec qui donne ça qui reçoit et j'ai béni ce qui vous bénira et celui qui prête pauvre peut-être l'éternel yebaka ke nyongo bozo ko ça pas nzambe yende a ko élever bino l'élévation ça ne vient ni de l'oreille de ciel mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui élève autant convenable pour te nzambe élever bino ça va battre la bino protéger bino na ba bien na bino et singili ko kontia kana kama nzambe osaka para nzambe na konza mboka pe na za loba mama Denise disait di mama bana mama nation papa nazolela 5e président yo nele kaka na losambo banda 1900 combien yo so komi papa sunga bana betike basa conteneur wana bima na lombango bana ba fete malamu bana bazana bilamba yalikuwa na kati madeso ba kati bilo kolie na kati bilo ba beki ba momo tukana po ba meme akata bana dispensaire tana kana makolo tana na bana ba bébé vraiment papa est-ce que ozali longonia 20 sur 20 pesa mitindo bana na bazo conteneur les ana matanga ngela likambolo biana ke bozwa ka révélation ke na révélation la 5e président ngoko ko tonga la 5e président za muto ya kimia na lobi papa mobutu azokende bongo 5e bona uzwa kimia tu auras une assistance yango pe 5e président pe to komi pe la 5e président 5e président l'homme de paix ako nzamba lobaki na ngai mokoli olekaki Marie j'ai fait ça à cause pour qu'il y ait la paix qui m'a payé en gros toujours 20 sur 20. Voilà, Totombelio, victoire et là, mon Kondiamboka 20 sur 20. Mais que celui qui a bilan est positif à 100% au ça.
mais là je suis pour un bilan ezali positif en 80%. Donc 20% etikali eza pour un mandat autokota. Tebi que social ekofanda parce que nyonso tolinga mposa esalami déjà. Social ekofanda eza demande ba peuple congolais. Yango toza obligé à couper ça deuxième mandat oyo pour que on continue 20 sur 20. Toza na yo wana batunion soit union sacrée soutenir les chefs de l'État pour que mandat autokota mokonzamboka a long à défi à 20% wana. Voilà, vous tous qui étiez branchés vers le début de cette émission et nous voici à la fin. Je vous dis un grand merci. Il y a des numéros qui sont affichés sur les bas des écrans. Appelez-nous à travers ces numéros pour aider l'orphelinat. Bobinga Bisso et maman a repéré sa numéro naé. Vous pouvez l'appeler directement ou bien sûr Bozangié, Bobengi Bisso comme ça Torokita, Toroyi Bandenge Nini, conteneur René Kobima, Toroyi Bandenge Nini, les Sungi P d'une manière ou d'une autre Eroya, Erokome la Bango. En tout cas, je vous dis vraiment au revoir. Malbaka Zapa Maman pour un numéro Yasuka et je vous donne rendez-vous très prochainement. Oui, merci beaucoup. Mon numéro c'est plus 243 81 81 encore 288 07 pour la meilleure compréhension. Plus 243 81 81 encore 288 07. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Na mabere mula mobimba pa kolela conteneur oyo zovanda kolela matadi kuna o batindi bana bitiki nani atindi na bato ba yuko motema mawani peleka na bibili na ba journal atali boye abengi nga mama na yoki passe na motema penza na kolia bana boye toi ça kombi na bana bele ko soka bola na koki kotinela biloko tende ya o ya bango na ndimaki merci papa. Papa wana bongi si biloko na conteneur atie badoso mama sango mama tera amoni nge bana bana musina etoko tsaki passe ta kanisi ninge la losa kiseke na kelepe hôpital musina mwana musika mama bana misa do ko kate et surtout butu ba interdit butu ya ba minuit mwana kaka mo ete kuna mwana ausala kiza malaria ya mwana tsenga na mwa motuka na kati kuna ya conteneur wana pote esunga kangai bongo banango yaki na beti ba pote pa inyoso solution exacte. Solution exacte papa. Ndé siko ndé nazana pasi na soloba po nazana partenaire moko te ata gouverneur na mona fondation nyankela lotika biloko bo biso taka na télévision bana ba onela kaka. Donc taka o papa Eric Mandala to tikelo to biso to taka kaka o gouverneur de la ville to taka na télévision. Ya mwana to zolela. Ah na kati orphelinat oza combien de bana baza combien? Nazana une quarantaine d'enfants. OK. So na kamati na ona zwaka na famille d'accueil. Ba yaka o to tsaka wana donc on a pas 70 quelques. Oh, c'est énorme ça. Enfants de la maison de l'espoir. Innocent, innocent, innocent et jeté. Ma vie au quotidien était semblable à un chien errant. Moutamboula pimpe. Moutamboula pimpe. J'avais comme l'impression que l'épée de Damoclès était suspendue sur ma tête. Mais Dieu est grand. Il est vraiment grand. Je risquais même d'être enrôlé dans un groupe de colonnaires nommé Mbeli Mbeli. Mbeli Mbeli, Sakalina, Katio, Yo, Keba. Ne me commandez pas avant de m'avoir écouté. Mais arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Talasima Zongamot. Boye penza, gouvernement bengi ngai. Donc on a bakité, tina benga ngai. La monique invitation batinina accompagné des personnes derrière cimetière à Gombe. Il y a une siècle là-bas. Na kubiwana basimo de circonstances, une grande surprise bazuta na kombo ya il y a eu dans la salle une maman qui s'appelle Maman Marie Vouvou qui s'est lancée à encadrer les enfants dans son domicile propre. Que vous, le gouvernement, vous êtes ici, vous allez soutenir. OK. Qu'elle se tienne debout, qu'on l'applaudisse. On a tellement boé. Natala bakonjambo kapenza na dobala a penza to biko bana wana ezwami. Mais banda wana tidelo. Nakani bakonjambo ko bazaki wana na kusite bakomote. Bango basuko bakolanda bililo bayebike Mandala. Ina lo baba bela chu. Premier ministre Son Excellence Samba Lukonde. Papa Samba Lukonde. Le chef du gouvernement. Ah, le chef du gouvernement, Babengio. Mes respects. Papa,
ika mama asolela mama va 65 ans aolela pour ikamuka conteneur wana pena kwa na watu mazo so mwa farine mwa babiloka bigoso no tout ça pena ba tunsu batambola rater cameraman idenga Jeune Fizo mona koli kaka awa mais ma colonie tambola rater ndi malobi na kati ya conteneur wana chaise roulante ezali na béquipe ezali wana bana ba gymnastique wana ko kama na kata na classe ya ko yekola ana yo. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois dans cet élément. Comme vous le savez bien, nous sommes toujours là au Forum Moulin pour vous servir à temps réel. Comme vous le savez bien, c'est mon devoir de faire ce travail pour vous et je sais bien que vous êtes toujours là pour nous suivre. À tout moment, lorsque je passe devant vos écrans, c'est pour vous apporter des invités, des choses que vous aimez dans notre pays. Mais aujourd'hui, j'ai un regret parce que ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, Maman Marie Vouvou. À Beninga, je suis un punga, les lots vraiment tika misala nyo soza nango, kita kotoyo. Nabi mama likambuni, à lui kita kotoyo. Neza ilo komoko izo leli sangai, yozangi sanga pungi. Nabi mama likambuni, aboy ko yusanga na téléphone. Il y en a qui étaient sur place. Ah, comme vous l'avez remarqué, je suis dans la commune d'Inchili, quartier 5, avenue Mikao. Toza awana orphelinat maison de l'espoir. Naïbiti, pas si haut maman, azana on a mutima, eza pas si nini. Au cours de cette émission, nous allons découvrir ensemble avec vous. Il y a des numéros qui sont affichés sur le bas de l'écran. Appelez-nous à travers ces numéros. Nous sommes là pour collaborer avec vous. Vos promotions, je n'oublierai pas de remercier mon boss Pierre Elvis Bonzac, Nakatia France. Nous allons découvrir ensemble avec vous ce qui va se passer ici. Pourquoi est-ce que maman est abattue, l'invité Isapona Nini. Alors je vais devoir saluer déjà maman. Maman Marie Vouvou. Maman Boni. Nangolo nzambe toza mama lamu. Obangisinga mama. Nalamwi na tongo appel ya mbalakata. Ozolela toye awa place au Bekibiso. Je viens de découvrir que vous avez un orphelinat oyo ozo ko héberger bana awa maison de l'espoir. Mais avant de côté on a un problème au Bengelingai. Yebisanga na monde na porte wana maison de l'espoir. Et j'ai trouvé beaucoup d'enfants ici. Je ne sais pas, ozo héberger bana, idée wana et utaki wapi. Et puis s'il y a aussi une présentation où on a azangi ko présenter yo, ba yimbo ko azotala. Semanda simingi papa journaliste na motuno tuningai. Ndengera bengisio mbangu. OK. La likambo zo ne sangambula mobimba. Tango koti omoni bana belebele, omoni pe comment na libanda bakomi orphelinat maison de l'espoir. Depuis 1993 jusqu'à ce jour, ça fait déjà 30 ans, papa. Comme on a dit, c'est yo penza na ule na bana penza kuna likambo ya conteneur. Ole vandi kuna na ko ya matadi kuna. Na linga ki avance koto koma wana ba imboko ba Holanda biso ba yebi ki ba orphelinat e koma ebele na mboka na biso. Ya mi bi pe koma ebele. Ba yebi ke muto sa ka orphelinat bo epo to mama tango ba ko ya ba kopesa mo a bénéficier a ça pe musala morote. Azape na bana peti. Mais ce qu'on a une kaka oyo sabiso que c'était à partir de quel moment où on a initiative, idée, il y a des gens qui t'ont poussé à faire cette œuvre ou bien il y a une merci nini na ute kolobake ibosu ne ko desa ka bana ko na bansala on est en 1983 on a tiré vers na mulka bana zo de mama nsala na bali ko lambela bango chaque dimanche na lambela bango kondu to moi fezali et pas na mo sali pe na kate ya compagnie na sedeke kulambela ka bango kulesa ka bango mena nona twande na initiative ya kotalo bazana barabara bazana barabara ba wenze ba nini na bandaka na gambela balobi kutu mama ba pesi mbongo to nini eza ke station na ngaite oyo kaka motema mawa bana bazo bana barabara na basea mesa donc na sisa na musana kukuta bango bazo senga bambongo senga pasi kuma ko lokota sikoyo parce que nzambe yemo ko akuna kingai wutali mama mani galoba ko lokota bango titi ndete gouvernement ko yeba ngai c'est que tant on sali babilo kono so déjà ba moyen oui ba itango zo lokota boye moi ba moyen na yaki na ngonda ngwaki musala tibiti comme ça OK mama mbongo ba pesa kingai wana et des comptes final ko sombi ati mabele pona bana na na so bate bana unanga kutu bakati bakasi bakati bakasi na zo ba boye penza o ba yebinga ba zo ba ya solo
Mais on dit que ça bana o iba parents na bango te. On a yebi ya parents na bango te, bazala handicapé, bazala tila bata maboba pe na lokota. Oh. Na zemi boya boti pe mwana pe na lakisi gouvernement ta mwana mutali kuma ye aboti. Ba luri ye pe ba bango mo ba dieu ba ko berger. Pe c'est na libota mo. Le musalo na usala. Maintenant le gouvernement passé. Au tout cas le moko touché ngai au lobby que au comment qui un niveau kutana ba gouvernement. Ikambo wana kuna lobaka benza ikamo ezaki ndoto to kumabu. Ezaki ndoto te. Boye penza gouvernement bengi ngai. Non kuna eba kité tina benga ngai. Na moni ke invitation ba tinga accompagner des personnes derrière cimetière à Gombe. Il y a une siècle là-bas. Na kobi wana ba simo de circonstances une grande surprise bazotanga kombo ya il y a eu dans la salle une maman qui s'appelle Maman Marie Vouvou qui s'est lancée à encadrer les enfants dans son domicile propre. Que vous, le gouvernement, vous êtes ici, vous allez soutenir. Okay. Qu'elle se tienne debout, qu'on l'applaudisse. On a terminé, boye. Natala makonjambo kapenza na global penza to biko bana wana ezwami. Mais banda wana tidelo. Nakani bakonjambo ko bazaki wana na kusite bakombote. Bango basuko bakolanda bililo bayebike ngana za akawana. Baba za mais basala le côté. Basala le mon côté na mona ta savoir yakite ne basuko na tongo bana bakene place. Ba reconnaître ka be fort na même basala le côté. Tine ma musu balaka ki non on va construire des écoles pour cette maman, pour ces enfants, l'hôpital, agriculture et élevage. Basa te le mon côté. Ata ba connaître ko kushonga na mikanda na mikanda be ba koma kipe. Mais tine lo ba répondre te. Voilà bana oyo ba mineur olo bakene na makala te bazo transiter bango wapi na maison de l'espoir poti jijima na bango ko salama na moko na ko zwa bongo ansiaje na kolia na kolana bango timo ko la jijima na bango o bazana esika ko kende te ba otikala kaka na kati ya oferina mais na zo le côté nazo ozoloba que banda obandi musala otilelo pratiquement 30 ans. 30 ans. Siko yokomi kokola. Yondi mutu ande kozwa swe na bango. Siko yokomi kokola avenir na ya bana oyo kozala ndini. Osala kana ndenge nini. Pendant 30 ans na nyonso wana ya combien de promotions o esi leki awa et puis tongo zokola osora bana kozala ndini. Merci pour la mutuna na yowana. O les 6e promotion. OK. Ba tata mutuna nzela kuna mama mutuna yeba kabangote. Yondo boko libango. Na boko libango. Bebe on a zoka liboso na armée du Sali. Akome na 30 ans. Na kutolesi na bosa na ngai makambo yaka moko musubo mama ayiko yambanga mama ngam tozoka na o bana vula o 30 nzamba zo alkum bana mususu basali menizeri kaka na mawanza mena badon bosco basali masoneri bangwana nde bomoni bidili bana amwa wana ni basali wana bana ba kwa kimsala wana. OK. Mais si on est dans un passe, on a un partenaire mon côté, à ta gouverneur, on a fondation, il y a un petit cabinet comme dit au tac à la télévision, on a baoulé la carte. Donc papa Eric Mandala, tu sais que tout à caca, oh gouverneur de la ville. Tout à la télévision. Il y a moi là toujours là. Ah on a 4 orphelinats, on a combien de bana baza combien? Nazana une quarantaine d'enfants. OK. So na kamata na on a na famille d'accueil. Ba yaka o to tsaka ngana nini donc on a pas 70 quelque. Oh, c'est énorme ça. 70. Na ba moyen miki ozwa. Na moyen miki na zo. Bali ya ndenge ni. Donc combien na bango ko ça mati ya maya lobo on ba kawana. Boko tani na kukabola bana. Ngeta bazwa ka ndenge na ko ba dekisana ka tela mosopo. OK. Donc à bongo nde bana bazo kola. Et maintenant si to kota na likambo yo bengela kingai. Ndino to loba awa ki eza likambo ibangisa kingai. Maman zo la wende ni. Ana problème ni. Ya ona komi awa na yeba sikoyo problème oyo ezo sengisa yo pongi eza vraiment ni. Merci papa journaliste. Likamanga na zola na mabere mura mobimba. Pana kolela conteneur oyo vana kolela matadi kuna. O batini bana bitiki. Nani atindi? Na bato ba yuko motema mawani peleka na bibiri na ba journal atali boye abenga mama. Na yoki passe na motema penza. Na kolia bana boye. Toi ça combien na bana bele ko soka bola. Na koki kotina yo bido kotende ya o ya bango. Na ndimaki merci papa. Papa wana bongi biloko na conteneur atie badoso mama sango mama tera amoni bana bana musina etoko et ça qui est passé
pe akandisi ndenge na l'autre l'accès que la kele pe hôpital na mwana musika mais mabale misatu bona kokate et surtout butu ba heure tardive butu ya ba minuit mwana kaka mo ete kuna mwana ausala crise ya malaria ya mwana tsenga na mwa motuka na kati kuna ya container wana pote esungaka ngai bongo banango eyaki na beti bapote pa nyonso solution ezate papa ningo mwenye na otoka boy émotion na ngana na nkaya ngwana parce que yo lobiki obeti bapote place nyonso solution ezate siko na moment où nani siko kwa solution na osenga na bato motema malamu loko bazola na ngai te po balobi nzamba lobi babaro bayari barisi bazali babidede bazana mboko no mari ozolera nini balobi demander on vous donnera. Celui qui souffre a la compassion de son ami. Et ça, c'est la vraie religion. Puis les santages va à notre Dieu pour aussi s'assister. Une assistance, ndeko. Abedachou, Eric Mandala. Tout le monde a Abedachou. Alors, quand on a moko na mboka, pourquoi adiembela ki na mutuka. Oh, azala ba parents na ye, bazali, mais asungi. Sko bano baza awa baza na ba parents. Boni ko sungate. Ya solo penza papa Eric Mandala ina ulu baba bela chou premier ministre son excellence Samba Lukonde papa Samba Lukonde le chef du gouvernement le chef du gouvernement ba bengi yo mais respect papa ika maman asolela maman que fait 65 ans aolela Pweli kamukaka conteneur wana pena kwa na watu mazo so mwa farine mwa baba biloka bikoso no tout ça na batumsu batambola raté cameraman idenga batambola raté jeune mona kolika awa mais ma colonie tambola raté ndi malobi na kati ya conteneur wana chaise roulante ezali la béquipe ezali wana bana bazimlasiki wana kotamba na kata na classe ya koyekola ana yo yango na ko senga papa Eric Mandala papa Samba Lukonde excellence mais respect maman Amida Chature maman Amida no kaka na loyembo papa tunga bana o mama tunga bana o to ko tele ko na biso na yebi ki makoke zali moteme tout sami maman Denise Bazali vraiment maman bana ekolo toneli na miso to beti ki de rame pour sunga biso longwa na boyi na yo kande ba te vente publique na boyi na ba na yo kande na yo ko yanga mama na yo donc so pe roumeli ba tchaka vente publique ba tchaka vente publique ça fait déjà combien de temps une année ngo ezoko bato mawal kwa bino bato vraiment misolo nzamba pesi makoki bosunga ngai ebima pamda nzamba ko pambola bino mama première dame nzamba ko pambola 20 na pesi bino déjà merci. Voilà, tous aussi un grand bateau où est malamu ndi maït koloba awa que na Jacques chapitre 1 verset 27 religion pure et sans tâche consiste à soutenir les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. C'est-à-dire lelo oyo batu baza ou basungaka ba musicien. Batu baza déjà ba mbongo. Izana batu basungaka batu moko wepoka yembeli asungi na miso batu. Mais tala ba veuve, tala ba orphelin au baza awa. Maman veuve, maman Marie, c'est une veuve. Oyo mbongo na ye aoki osomba le pangu, akosa makambo na ye belé mais atie yango pona bana oyo ya yebi baboti na bango te. Bana oyo soi-disant bandoki oyo babwakisa na ba famille na bango. Ya lobi nzambe azali. Nzambe andimaka biso to batu mabe, ndenge nga ko bwakisa bano. Andima yango azwa bango atie bango sika moko abokola bango. Na ba propre effort na ye na batumki mki basungaka ye ndi azo évoluer na bana oyo to yebi biso noso que gratuité eza na primaire mais na humanité secondaire ezati eza na bano bazokola bakomona ba niveau secondaire ba niveau humanitaire maintenant bakotanga lisusu ndenge nini bakotanga ndenge yango to pesa nano mokonza mboka merci longonia na gratuité nanu ya enseignement parce que esungi pe maman atina misusu sans kofuta pe minerval yango tozo senga merci na mokonza mboka et makambo et continuer papa mokonza mboka azotala biso cet orphelinat a fait pratiquement 30 ans oyo ils ont existé na ba pasi na ba sueur ils ont continué ko persister yango na conteneur oyo ezala matadi wana ezala biloko oyo ba tipo na orphelin ezala ba beki na kati ezala ba chaise roulante ezala biloko ya kolia o soki ekomi lelo awa bana ba ko fêter malamu tozana décembre maman mutu n'y pas souka maman yoki ke kuna bazolinga bateka conteneur na vente publique yango isuki si maman mutema azomo atendenga ko bana ndenga ko sala Abedachou ozawapi papa Eric Mandala ozawapi les chefs du gouvernement Samba Lukonde ozawapi
tala mabele malamu isika ko lona yangoyo balobi tango ozo pesa mobola ozo defisa pa nzambe tango ozo pesa mobola ozo defisa pa nzambe yeba sikoso ko defisa pa nzambe jo nzamba ko futa yo aosala ndeni na bile to moni mona mwasi mo tabita Dorcas assez quoi likolo ya misala malamu parce que abande ko tongela ba veuve bilamba zo soutenir ba veuve mais mon kolo akofo ba lela nzamba se kuisaye et batu nyonso bozolanda biso bato bakokota na pasi ya mama Marie Vuvu nzambe akomisa ngoloka batabita soki bakufi bakosekwa soki misala bango ekufi bakosekwa soki bapromotion bango ekufi bakosekwa gouvernement zo changer toki na maponami bato bakoya wana ezana bato misusu o nzamba kota bolamu na bango awalinga balongwa te bako continuer kaka bakokweya pete voilà une bonne terre où ya kolona yangoyo tosenga na bino nyonso mama Amida Chature tosenga na yo okota likambo yo Jerry Mukuba les jeunes boss de Londres nabi ko sungara bato Guy Basket sungara bato professeur Taylor Lubanga numéro 821 na Funda Mobimba choix utile ozawana tala mama Marie yo alors maman nazo monope na bana ozo melisa bibero nazo bate na bana mikeboe bazo uta wapi kaka ningo yo tuninga papa bazo uta kaka pa na gouvernement kokana affaire sociale babwaki mwana atindi mbara moko na hôpital mama akufi batindi mama Maria ko zwa mwana ngo moni boye so milike sidi oyo kaninga kokanga de bano tozo zwa ba musu bakotina na timina pour enfant ina so délégué bana oyo ozo mona ba bébé ba vone to mo pe papa za mpanzi na yo to yebite papa azanani to yebite à se présenter to ko cette émission boete to yeba papa so azanani bon ngai ya liboso nano naza ya motu ya ifona bana makamwa nzambe mo simana kende ya mbola matadi naza révérend pasteur Willy Prosper Kalala Freeman nazali assistant social na division provinciale des affaires sociales de Kinshasa naza détaché na commune ya Njili mais na accompagnaka maison de l'espoir comme conseiller il y a maman présidente Marie Vuvu Kiami en matière sociale et juridique pour que atangwate na l'état naza pe encadrer ya bana nesika oyo. OK et maintenant malobani ko bakisa par rapport à situation mama bengi biso ngai nano na remercier liboso bino merci pour musala bozo ça les appuis social. OK donc ce qui maman azanga ki beki bino bokomi ba beki na ye c'est que botel émissier mais des en vitesse supersonique. OK ils ont la vitesse koleka mutuka koleka na avion donc la monique est collée la maman et commis na sommet et atteindre peu objectif na musala o salami lelo oyo na montage na transmission na pont au boche entre maman na monde mobimba. OK ba o nyonso batambongo ba congolais batana mbongo ebele ba beda chou mozolo ba son excellence Samalou Konde fondation Denis Nyakero baza ebele nazo senga ke basunga mama oyo yango bakosunga pe l'état basungi na nzambe na bino pe obino déjà bosali bosungi déjà. OK yango obino déjà bopa mo minenge bozali amen oyo botie pont na bike botie pont entre maman na le monde entier pour na bike ko circuler même na Washington et koma na Paris na Londres na Tokyo ata na Bundes makambo yo koma bino pe boko tombwama après séquence. Merci beaucoup maman malobani na suka parce que to komi na suka na pesi merci mingi mana papa na ngai na likolo na lola oya pesa ko opportunité ya kokutana na bino bai ba journaliste pona koyoka ma passion na zanango nzamba kumisama na ba baso balandi vraiment na jana bileli na yebi ke mitema ya ne tout sami et tout tempo na passe à maman oyo kolela biloka ba ofele kanga mimbola mobimba ya solo nzamba lobaka de c'est un pays riche j'ai mis tout dans les années de dinde afin que mes enfants se réjouissent j'ai mis les diamants les or dans des sols ce sont des richesses sous-sol vraiment nzamba na lobaka kanga ngone wa kesengo ya ngwana bilo bato bolandi nzamba pambola bilo nzamba mona bino parce que ba bilo samba solo ezali ya kosunga bana be ticket de nzamba ko élever bino la mec qui donne ça qui reçoit et j'ai béni ce qui vous bénira et celui qui prête pauvre peut-être l'éternel yebaka ke nyongo bozo ko ça pas nzambe yende a ko élever bino l'élévation ça vient ni de l'oreille de cela mais ça vient de Dieu c'est Dieu qui élève autant convenable pour te nzambe élever bino ça va battre la bino protéger bino na ba bien na bino et singir
ko kontiya kana kama nzambe osaka para nzambe na mokonza mboka pe na zalo ba mama Denise Tshisekedi mama bana mama nation papa nazolela 5e président ye onele kaka na losambo banda 1900 combien ye oso komi papa sunga bana betike basa conteneur wana bima na lombango bana ba fete malamu bana bazana bilamba ya likwana kati madeso ya kati biloko kolie na kati biloko ba bekiba momo tokana po ba mema kata bana dispensaire tana kana makolo tana na bana ba bébé vraiment papa esiko zali longonia 20/20 pesa mitindo bana na bazo conteneur ezana matanga zonga likambolo biana ke bozwa ka révélation ke na zwa révélation la 5e président ngoko ko tonga la 5e président za muto ya kimia kuna lobi papa Mobutu azokende bongo 5e mwana uzwa kimia tu auras une assistance yango pe 5e président pe to komi pe la 5e président 5e président l'homme de paix ako nzamba lobaki na ngai mokoni yo lekaki Marie j'ai fait ça à cause pour qu'il y ait la paix kimia pe yango toujours 20/20. Voilà, Totombelio, Victoire et l'amour. Mokonzi Mboka 20/20. Mais que celui qui a un bilan est positif à 100% au ça. Mais là, je suis pour un bilan est positif en 80%. Oui. Donc 20% est pour un mandat au quota. Tu es social éco-fanda parce que nous sommes pour ça et ça l'a mis déjà. Social éco-fanda, ils ont demandé au peuple congolais. Ils ont obligé à couper ça au 2e mandat pour qu'on continue 20/20. Tous ana yoana, nous sommes union sacrée, soutenir les chefs de l'État pour que mandat autoquota, Mokonzamboka a long à défi à 20%. Wana. Voilà, vous tous qui étiez branchés vers le début de cette émission et nous voici à la fin. Je vous dis un grand merci. Il y a des numéros qui sont affichés sur les bas des écrans. Appelez-nous à travers ces numéros pour aider l'orphelinat. Boubinga Bisso et maman a repris sa numéro naé. Vous pouvez l'appeler directement ou bien sûr vous zangier, vous bengi biso comme ça, trokita, trokoye bandenge nini, conteneur one kobima, trokoye bandenge nini, lisungi pe d'une manière ou d'une autre ekoya ekokome la bango. En tout cas, je vous dis vraiment au revoir. Malobaka zapa maman pour n'appeler un numéro yasuka et je vous donne rendez-vous très prochainement. Oui, merci beaucoup. Mon numéro c'est plus 243 81 encore 288 07 pour la meilleure compréhension. Plus 243 81 encore 288 07. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ciao. Merci.